Mbote, salut, bonsoir, bonjour, ça dépend, il y a une émission na biso oyo. Écoutez les bino la famille, vraiment tous on a pour na bino balobi, famille Bota News télévision. Il y a famille Bota News et il y a vraiment nabanda kuna bino, vraiment tout peut son cas chance bandi kunanga. On a nous à s'abonner tiens, pour la première fois. Vraiment to bengi bino pe to sengi na bino bo s'abonner et puis bo salate bo cliquer na cloche ya notification et cliquer na cloche ya notification pour que à chaque fois que tu émission na biso bo yango vraiment na temps. Vraiment la famille toza wana po na bino kaka ndenge to mesana ko ya ko pesa bino ba formation to pe ko sala analyse par rapport ya makambo oyo ezoleka po na ba artiste na biso bandeko lelo to memeli bino nani lelo kaka ndenge bo mona miniature na biso to memeli bino Jérémy Chabani oyo azali mwana moko ya Belvi Kandila patron et puis ya papa na biso Elombe et puis na ndeko na biso Liza bandeko na kochi na bino bolanda na et puis on se retrouve après kaka ndenge to salaka. Et puis de voyager dans ce Manu Jérémy les hommes en Zambie et puis tellement dans un mutu na landa ba trace na ye azaki so photo tourner ba Congo kiki ba Congo donc ba biloko wana nyonso ekotanga et puis si na ngeza la na komisa gag lisusu international avec les pays Kogan bunda malembe zokota d'ailleurs ça c'est encore le début du commencement on fera encore mieux avec la grâce d'Allah je sais bien comment abominer mes salades c'est fort ouais Belgique dit la patronne je la sali et Sika Zali alors dans le roman l'excellence ça se crée et puis batamokili balobaka il n'y a pas de roses sans épines non dépenser pour la tika la cam la dépense non dépenser pour la cotisa voilà et puis banana bandi ba déplacement dans le cadre musala non bamona te ke bapubliera na boîte na obina naza na basi ya ndumba naomela masanga naopete bawiski bachampagne et tout non yanga ezalaka plus nakomi na tourné jour à suka naketa mosuku se détendre na espace moko boye na boîte na terrasse mpo na sisi mosala toke tomeli mpona lelo eza esengo mpo na ngai na voyage na ene na ngai lokwa Liza nayaki kokuta ye na simba nakuta ye na théâtre na koloba epuis aza mwana notre père epuis mwana ya mama donc na ndenge ya simba toza bana papa moko na ndenge ya YouTube toza bana ya mama Belgi na ye na ngai donc esengo na ngai makasi yango wana esengo na ngai makasi na voyage na chiki. Et voilà la famille, j'espère que vous yoki bino nyonso kaka na bo mesano de na misala kochi na bino bo yoka nanu et puis to kosala analyse ensemble ngai na bino na maloba to yoki bandeko na ngai. J'espère que biso to lundi un message ya Jérémy Chabani alobi nini alobi bien que ye azwaka kaka akopiaka ya malamu do akopia oyo ezala pa Belvi Kandila patron na ndenga misala ka ko bimisa bango bakokende sorti bakokende ensemble groupe mobimba donc azalaki te ke o apona bato initiative wana eute pa Belvi Kandila patron na yango tomoni pe lelo Jérémy asali sorti na ya bimi na artiste na to équipe ndeko na biso Chikito alobaki vraiment bandeko na nga mais Chikito alobi c'est la première fois ça kana théâtre c'est la première fois na théâtre à voyager ndinga voyager na part ya Jérémy donc il est loko moko madame o Jérémy azo reconnaître Belvi na ba œuvre ya Belvi o Belvi a sala vraiment aza mama pona ye et puis bandeko na nga eloko ni na nuna loba parce que to mona ki na réseaux sociaux et circulaki que Livia Diasilwa akaboni na Belleville, Livia Diasilwa akomi et pas Jérémy. Lelo Jérémy a eu confirmé ce que bango mi balé baza bana maman moko, bana papa moko donc pour dire que Lisa a eu kaka ko accompagner Jérémy, Lisa a tika ko kabana jamais na Belleville quand depuis même peu Jérémy a tika jamais ko kabana na Belleville quand il a partout na baza soudé. La famille biyoka yoka o tozale ko yoka ba radio trottoir
ke lelo tozoyoka o Liza bakabwana Liza wana na ngambu na bango ke Liza kabwana parce que bazomona Liza zo jouer mingi na kati ya Jérémy Chabani ndenge tomonaka na chaîne ya Jérémy et puis basali voyage yango na bango balobaki ke Jérémy Liza alongwe pas Belleville akomi pas Jérémy alors lelo Jérémy a confirmé biso azaki na plaisir ya kokende kosala sortie na Liza oyo bazana ye même père même mère donc même père ingoloba côté à papa na biso elombe place ba utaki et puis na côté à YouTube au place epesi bango visibilité eza na YouTube et pas Belleville Kandila patrona o yalobi maman na bango mibale donc bazam de même mère donc pour dire que eza entre frères et sœurs sœur aye ko accompagner frère na ye mais na maman na bango bakoki jamais ko kabwana na maman na bango deuxième message moko très capital au Jérémy apesi biso pe atalisi biso ke il y a rien entre Belleville na Liza qui ba kabwana donc ezate alobeli biso ngo tant que ba grand ba mikolo kendenge zawana Liza aza mwana Belleville awuti la bimi na kati ya Belleville na monde ya YouTube comme pe Jérémy abimi na kati ya Belleville na monde ya YouTube bande konanga mingi balobaka oh ba uta be tolo ba to ça la part des choses bomoni YouTube et puis ça ba tout visibilité rapidement par rapport à la chaîne na biso ya kala so totali bien Simba et à malisu ndenge ezalaka na kalati parce que le YouTube est dévançant vraiment et dévançant makambu le tout mona YouTube eza na ba vitesse ya makasi par rapport à la chaîne ya kala mingi ba chaîne ya kala eta la makami na kin na loba na ba na Afrique mais vraiment libanda mboka ba komaka kotala YouTube to komaka na YouTube donc pour dire que visibilité makasi eza na YouTube alors Jérémy a c'est bien bon azalaki papa na biso elombe sukar même Liza bazalaki kuna mais bazalaki na visibilité na bango eye na YouTube et pas Belleville Kandila patrona donc pour dire que bazaba na papa elombe mais ko bima na bango ba bima oh bazalelo et ça grâce à Belleville Kandila patrona alors Jérémy azo reconnaître vraiment Belleville Kandila patrona wana vraiment to bi coup de chapeau à toi Jérémy vraiment to pesio ba longonia na lolenge ozo reconnaître mo boti na yo o ya bimisio et ça la vraiment kitoko et ça vraiment elengi to sepeli makasi omoni eza na bato msuba lobaka Belleville andimaka maman na eviate pour dire via azaki pa ndenge moko to monaka okoki kozala pa obandi pa mutu wana mais yete mtabimiso yete mtasalo célèbre alors mutu asalo célèbre ye wana nde papa na yo c'est tout à fait normal comme tout le monde a bana o bazaka adoptif et ça papa koki ko bota yo mais abimiso tasalo le côté oko sepela na papa oyo abimisi yo papa oyo abokoli yo ye wana nde mutu aza papa na yo ya malamu oyo abokola bimiso ye wana nde mutu kotanga na miso ya bato ye wana nde mutu kokonte c'est ça ozomona atikala koignore vie ya te parce que vie aza mutu moko oyo famille libota erespectaka ye aza mama moko respectueuse biso vraiment to respectaka vie ya po vie aza respectueuse toza na problème te mais bato nde balingaka kokotisa vie na makambo ya Belleville alors eza mpe kaka bato wana mpe kaka basalaki lelo distance ekota entre Belleville na via mais eza problème na biso te bino moko nde bosalaka yango bino moko nde bokoarrange yango biso vraiment kote kuna tozalaka te biso toyebi ke toza na problème tozalaka na problème ya via te mais til ke visibilité o Belleville azalaki nango eutaki na canal ya papa elombe eutaki na canal ya mama via te mais eutaki na canal ya papa elombe yango tourne sur le belaka papa elombe ozomona eza mpe nde mwana Jérémy Chabani ndenge lelo azoloba likambo ya mama Belleville Kandila patrona mais azalaki pe epai ya papa elombe mais na YouTube oyo eza na visibilité makasi lelo soki aza oyo aza lelo yo c'est parce que autaki pa Belleville Kandila patrona na kati ya YouTube parce que YouTube eza na visibilité mosusu tozomona groupe Simba lelo bato mingi baza na kati ya groupe Simba oyo baza ti lelo eza na bato mosusu oyo bakoti bayebani mpenza te bazoyokana pe te libanda mboka parce que baza na groupe Simba po groupe Simba eza na visibilité makasi te ko lelo na lelo tozobalaki lelo yo eza na sous la visibilité makasi te par rapport ya monde ndenge eziko évoluer monde ya YouTube ozomona alors bango ba vie grâce wana et pas Belleville Kandi bazala o bazala lelo tozomona Jérémy lelo azoko epaté c'est parce que ayaki pas Belleville pas pesier makambo parce que ba rôle avec Jérémy o azo jouer o lelo yo ezaki idée à Belleville
ozomona Jérémie a un rôle na yo awute ki na simba mais tant qu'il pas Belleville a changé idéologie abi non il faut jouer à boy c'est ça rôle à Belleville a changé ka batu ba nini ou alinga ka mutu azala na ba ayeba a jouer na ba rôle belé ou kanga maka na rôle moko ti donc Belleville azala bongo ba série mo tonde ko mona pe ba film moko bande ko leka film mo vini a jouer ka na ko mona vini bo a jouer ba rôle bongo te mais Belleville a poussé à jouer rôle à bongo et puis ça a fait ma camp papa venir jouer quand il toque au somona alinga artiste bas à la batu moko boy oh aza un peu polyvalent quand de balobaka polyvalent donc tu peux jouer nyoso pour que akele la té et ça rôle ya Belleville yango moni a salaka et pas Jérémie le to moni Jérémie a bimi na la rôle mususu Jérémie a bimi na monde mususu o wute ki dol ya Belleville kanzi. Ok, mais papa Pelombe a bandé ko jouer rôle wala te oyo a koma na ngolelo o a jouer na Belleville TV pe a komi na ngolelo a fongo lisi ya chaîne o a soko évoluer ozomona donc c'est ça et loko wala nde mutu o biso to lobelaka et loko wala nde mutu esalaka mutu boyeba ke mutu abimi pone loko boye pour ce qu'on ko jouer ka ba rôle na bandé ko jouer normal peut-être Jérémie a nga kozala o azate mais c'est parce que Belleville a changé qui rôle. Belleville a changé le rôle de habité. Il faut jouer, mais quand on joue le rôle, ouais, qui sont mais quand on ça la boue, Jérémie a côté un rôle, voilà. Tant qu'à côté, on a le PC, ma campo et PC, le succo à tabino moko. Place à la bolobani. Et là, c'est que capacité à Poutine. Aza la vision, ou la monaka, et pas parti, c'est donc Aza Moutumoko, Azo mérité vraiment respect, Belleville, quand il a patron, parce que Aebi Moussala est très bien, elle connaît bien son travail. Bébé Moussa n'est bien. Bébé qu'on encadré. Et là que ça va bien pour aller. Bébé qu'on encadré. Tout le monde. Bébé qu'on encadré. Azo qu'on encadré ba Sylvie. Azo qu'on encadré ba te belé. Alors Belleville azo mérité ba respect. La famille locale na qui pona ko tali sa bino malobo ba baloba ki Lisa alongwe na kata bela, Lisa alongwe na kata bela te, Lisa ba kaboni pe na Belleville pe ba ko tikala ko kabona te parce que Belleville za muto akabona kana ba tikaka pona bongo sentiment. Non. Akoki jamais ko kabana Lisa baza très bien c'est juste quelqu'un qui a aidé frère naie o ba uti na maman moko Jérémie Chabani ba uti voyage bazongi Lisa aza toujours na kati ya Belleville TV aza na ba makambe belé o asa ka déjà muta bureau na kati wana donc Lisa koki jamais ko kabana na Belleville quand il a patona yango kaka na ko talisa biso la famille na ba loba na bango ba lobaka ba makamna mo ba créer ka so baza na matière te ba créer le mot donc tout l'anda yango te vraiment yango moni na yaki kaka pona ko pesa bino information oyo soki boyoki yango soso pour la deuxième fois en tout cas boyeba ke eza du mensonge donc faut comprendre que eza mensonge Jérémie Lisa jamais bako kabana na Belleville quand il a patron na baza ensemble peto sepeli na maloba ya Jérémie et le monde ngena lo bana so famille bota en tout cas likamba Jérémie na maman na ye na Belleville quand lito kota yango te parce que Belleville a salé belé pour la Jérémie pe Jérémie azaka toujours reconnaissait pas Belleville alors quelque soit moi ba kam na bango mike ba koki kozala ngo to kota yango te to tika bango vraiment ya Belleville na Jérémie to kota likambo na bango te parce que Jérémie a reconnaîtra que a ou te pas Belleville TV à reconnaître la capacité à Belleville TV. Bah makambo Jérémie azo sala a copier ka o Belleville a sala boyo ki nenga lobby. Moto a vendre ne Belleville à la qui fait ba bonne manière a lobele makambe belé. O yango yazo copier. Ezali ki voyage comme ma batunyo so ba ke ba Congo ba kei. O tournage jusqu'à ba kei. Alors que na batunyo nyonso. Yango pe Jérémie a sala a copier yango. Donc pour dire que ba copier aka ya malamu. Donc là Jérémie azo reconnaître ba bien fait à Belleville, azo reconnaître que copier ya malamu o ezaki kati na Belleville pour yelo pe asala yango. Donc c'est une bonne chose. O tokoki ko ba bravo na Belleville quand il a patrona, tokopesi penda ba longonya ebele parce que ezalaka kitoko komona mutu moko a copier pe loko yo osala ya malamu, ye pas copier azo sala yango azo ko évoluer abimi monde entier pe azo ya liboso ko tatola vraiment eza initiative ya bien photo lo ba merci et puis topesi Jérémie vraiment merci la reconnaissance na yo ozalango envers Belleville nzambe apambola yo ba reconnaissance ya boyende to lingaka mutu vraiment aza reconnaissance moko o eza sincère et uti na kati ya motema na ye voilà la famille vraiment to sepeli yango kaka to yaki ko pesa bino information parce que eloko moko ko bima ebimi nango
et après elekika bon mais eya na bato susu musu bazwi yango batonga mitema na bango evanda etikala bongo ozomona. Alors soki toyoki biso toyokaka mpona koéclaircir bino likambo ta likambo boye elobamaka boye eza bongo te ta likambo boye elobami boye to elobami sikoyo eza bongo te tala teli bino mo bapreve ozomona yango omoni eloko tosali toye kolakisa bino mpo soki botiaki na mitema na bino ke Jérémie lelo azwa Liza bakabwana bavito Liza azalaka so na bela atakomaka pa Jérémie c'est archi faux. Liza azosala toujours mosala kati na bela azalaka deja na bureau. J'espère que biso toyebi yango Liza aza na badisposition ebele na kati ya bureau ya Belleville. Donc Liza aza toujours na mosala na ye. Alors abimaki nde mpona kende koaccompagne Jérémie na mosala na ye mpo Belleville atikaka baoyo ye basala oyo balingi akangaka bango te atikaka bango vraiment bazala na liberté azalaka na posa ya motu nyonso asepanure na vie ndenge ye azwi bato mpe bazwa wana ezalaka motema ya Belleville. J'espère que biso toyebi yango. Voilà la famille yango wana kaka ezalaki message vraiment ndeko na bino Nadège ayaki komemela bino vraiment to rester toujours branché sur notre chaîne Famille Libota News TV et pas ouais plutôt qu'on a d'informations il y a vrai il y a sûr et sans polémique sans problème tout ça vraiment pour na bino restez toujours branché. Et la tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo. Bon partager ma vidéo que ça l'a bien. Bye.